ACP, Alliance des vaillants. ACP, Alliance des battants. Alliance des vaillants. Alliance des battants. Nous girons les protéger. D'arrêt, nous belle ACP. Nous te promettons de te servir avec toute loyauté. Dans la démocratie, en toute liberté et égalité, bâtissons les Congos, gagnez le grand pari de l'émergence et celui du bien-être. C'est ça notre défi, tel une épée dans son fourreau. Protégeons la patrie, gardons bien à nous ces trésors, qui est notre Congo. Viva ACP, viva Alliance des Congolais progressistes. Viva ACP, viva liberté, égalité, démocratie, développement. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, bonjour na balandi nyonso ya ACP Info. Na eli susu liboso na bino na tina na kopesa bino mbote. Je me présente d'abord. Moi, c'est Maman Mi José. Donc, c'est votre sœur, votre petite sœur, votre tante, votre maman. Donc, naza nyonso pona bino. Ma solo esika ebandi awa na tina na ACP Info. ACP Info ezali wana kaka na tina na kolobela bino ba information nyonso sauf rien. Oyo ezali koleka na mboka na biso pona ACP, pona oyo ezokoleka na mboka na biso, oyo autorité morale na biso azali kosala na chef de l'État. Vraiment nazali wana na tina na kolobela kaka makambo oyo malamu. Boyeba ke masolo ya sika ebandi ACP Info, ACP Info. Bozwa biki ba mama bozwa bisika bovanda boyoka masolo ni nango susi ya sika kuna na ACP Info. ACP Info ezali wana na tina na kolobela banzela lolenge nyonso mokonzi ya mboka azosala bolamu nyonso ya mama Denise Nyakero, bolamu nyonso ya président de la République, nini oyo ya malamu bazali kosala, o nini babiloko emati ekiti ndenge nini peuple congolais azali ko vivre. Donc masolo nyonso wana bokoyoka ngo na kati ya ACP Info. Présentatrice ya ACP Info ezali ngai moko Mi José, la grande dame. Tozali na ka na tina na koluba. Vraiment ACP Info ya lelo eye juste na tina na kotalisa bino lolenge banzela ezali kosalama. Banzela oyo ya bypass bomoni ndenge mokonzi ya mboka mitinde witaki epa ya notre président de la République et puis ekiti epa ya gouverneur de la ville, autorité morale. Vraiment nazali koyebisa bino ACP Info ezali Alliance des Congolais progressistes. Ezali parti politique na kati ya mboka. Bolandinga malamu na bokebi. ACP ezali parti politique na kati ya mboka. O ezali ACP Info. Information na kati ya Allemagne. Mama nano ezala te men ekomi. Vraiment lelo tokolobela mingi na tina na banzela oyo bazali kosala ndenge mboka na biso bazali ko embellir yango ezali kokoma kitoko, ndenge bazali timola bazali kobongisela biso banzela malamu yango na bengi ba peuple congolais nyonso na lobi bozala vraiment ebele na tina na ko soutenir notre président de la République, to soutenir mokonzi ya mboka, tozali wana na tina na ko soutenir notre gouverneur. Bango bazali ba oyo bazali ko talisa ete mboka il faut ezala malamu, mboka il faut ezala na bopeto, ba mama ba papa boyebi ke na tangu ya kala tozalaki na tobandaki ko tala la teme tobandaki ko zimele, mais pour le moment tozako ba zimele longwe tokomi sikoyo komona. Bomoni ndenge mboka de temps en temps ezali ko changer. Vraiment to pesa attend na mokonzi ya mboka azali ko sala ezali ko monana. Vraiment la lobi lisusu ba mama biloko oye umelaka mingi na nzungu, oye umelaka mingi na moto, biloko yango nde tango ebelaka vraiment to liaka yango na petit et puis to lobi e umelaki me a sauce yango ebongi ezalaka ndengu wana.
vraiment tozala na patience et puis totia elika na biso nyonso epai ya nzambe nzambe ye akokota la kati na mokonzi ya mboka et puis na ba autorité nyonso ya mboka na biso emeka kozala na mwa changement lolenge tomoni ndenge changement ekoti déjà na mboka biso nyonso nous sommes d'accord. ACP Info elelo na ye lisusu ko remercier Mama Denise Nyakero na acte oye asali na tina na ko libérer Mama Marie. ACP Info elelo na lobeli mingi Mama Marie. Mama Marie. Vraiment ozali mama ya incide o tolandaka o mingi ozali fan na biso. Tolandaka yo mingi mama mboka ezali na bokabwanite biso nyonso tozali na kati ya mboka nyonso tozali bato moko et puis ba parti politique nyonso tozali bana ya mboka tokoki ko benda na kate po na suka nango tokozwa eloko te. Mama Marie ozali fan na ngai na landaka yo mingi na ba propos teni me yambala oyo mama vraiment osololi mabepe olekisi. Limite mama yo traverser yango na vitesse hein. Natina la kolobé la première dame lolenge wana mama ezalaki vraiment malamu mingi te. Mama Marie, oza mama na biso tolinga ko mingi mama. Changer kaka elobeli na yo et puis okomona ke tokozala na yo malamu. Mama Marie na lobeli susu ndenge partout dans le monde. Ba information etamboli partout que mama Denise Nyakero akangisi mama Marie, c'est faux et archi faux. Mama Marie bakangi e pa ya mama Denise te, mama Denise azali na tona te akotinda batu ba kokanga mama Marie. Eloko ekangisaki mama Marie ezali ba propos teni na ye. Ba propos teni ya mama Marie moko lolenge ya koloba na ende esilaki kokangisa ye mais mama Denise atali boye kazali mama. Alobi non nazali mama nani afinga te to nani bafinga ye te. Azalaki na posta ya mama Marie na tina na kote ya ye abengisi mama Marie na respect nyonso etake wana mama na ye. Mama Marie ayaki basololi na mama Marie atalisi mama Marie pe ateye ke mama kende kozongela lisusu te. Donc mwana ateye mama. Bonjour papa. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. Obanda. Bonjour. Bonne. Bien maman. En tout cas. Maman Marie, bonne santé. Santé. Bien Madame Mouké. Oh Mouké Moussoussé wapi? Je te dis ça madame. Tu connais pas En tout cas. Nasepeli, tu es un bébé non? La bonne délai générale n'a pas même la maman Marie na sur la naï. Ko critiquer politique à Mboka, c'est normal. Mais ma fille n'a pas quoi ma vie. Oui, Nicolas, tu as un dossier moko tozolandela ya mama Marie Info. Oyo afinga kabato salba malukuta o babingi diffamation. Alors depuis vendredi tozwa kié to sambisie to moni ke délai biso 48 heures ekoki. Tout comme tu dit côté na parquet mais to moni na niveau na biso to pesi moi kokebisa azonga. Tant tozongi sena ndako ne première dame abengi alobi alingi alanda na ba réseaux sociaux ndenge bato aloba et puis bafinga ki peye abinono anga mona mama wana to ke zozuye to yena yawa pour maman apesa bango moi conseil asona bango apesa bango conseil yango sikoyo to sisi Mama Denise. Mama Denise apekisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka médication oyo ye nanu bomona yango te mama Marie soki ezalaki na tango wana kaka ndenge yo moko lobaki ke balingaki babwaka yo na zelo mais na tango na biso moni ndenge makambo esalami vraiment na respect nyonso na bokebi et puis mama a respecté yo po za mama yo pe yeba ko respecter mama mama première dame mama Marie vraiment to sepelaka na yo mingi sala musala na yo politique ezali mabete mais ya kofinga nde yango nde ezalaka malamu mingi te mama ozali na droit ya ko déclarer ba droit na yo oyo ezali ko sepelisa yo to ezali ko sepelisa yo te ezali pays démocratique. Tout d'abord bozo kabino moko république démocratique donc mutu nyonso azali na droit ya ko déclarer ba oyo ya likambo ya so sepela nango te ozalaki na droit de déclarer mais ya insulte nde kangisaki yo mais ezalaki mama Denise tenda tindaki bakanga yo mama Marie
Maman Denise te da tinda kio. Vraiment ACP info ya lelo nazalaki mingi kobeta sete na tina na Maman Marie et puis na lobi na Maman Marie ke mbala ya sima kozongela yango te kaka ndenge Maman première dame alobi ke mbala ya sima kozongela yango te mama kozongela te na tina na kosala ba injure ba insulte ba diffamation donc nyonso wana ezali nango na tina te. Si tu as un problème okoki koluka kolobata na façon mosusu ke ya lolenge wana vraiment mama ezali malamu mingi te. Vraiment na ye koloba lisusu na Maman Denise Nyakero, merci mama olakisi vraiment ke mama ayaka na solution te kaka likambo ekweya po mama aya na solution. Non, Maman Denise atali ke likambo ekweyi wana aza mama na ngai na te ya ye osololi na ye tanke mwana asololi na mama na ye osali kaka acte oyo nga na lobi ke bravo mama. Acte Maman Denise asali ezali acte moko na kokanisa susu na bambula oyo esili koleka mwa mikolo ebele ezalaka na Pape Jean-Paul II kuna na Rome abandaka koleka na cortège na ye puis mutu moko ayaki na libanga ou bien sapatu si je ne me trompe pas abambaki Pape Jean-Paul II et puis balukaki bakanga ye mais Pape Jean-Paul II alobaki boya na ye na sola na ye pa bengaki mutu wana ateyaki asolaki da baki botika ya kende acte wana yango Maman Denise asali bravo mama azalaka ndenge wana. Vraiment ACP info ya lelo nazali kaka na kolobela mingi ba ndeko na biso ba congolais na ba congolaise to meka vraiment kotia mayele na biso nyonso esika moko na tina na kotia mokonzi ya mboka maboko elongo na gouverneur de la ville po mboka na biso ekende malamu. Mboka ezali na makambo ebele ya kosala ya malamu pe ezali kosala ma deja bino nyonso bozali komona biso tozali awa kaka na tina na kolobela makambo oyo ya malamu mokonzi ya mboka azali kosala biso tozali wana kaka na tina na kopesa bravo. Soki ya malamu tolobi ezali malamu, soki ya mabe tolobi ezali mabe, tozali wana kaka na tina na kotala et puis koteya bandeko na biso ba congolais vraiment tozala na motema ya kokita biso nyonso tokitisa motema tozala lokola moto moko pona tina na kosoutenir mboka na biso ekende liboso to banda koloba banda kala to mona ebele to yoka ebele mbalo oyo totia penza mitema na se totia mitema na se botala ndenge notre gouverneur makambo azosala. Notre gouverneur autorité morale na biso aza kosala makambo oyo ezake ya malamu azali ko tango nyonso azokita vraiment na makala na tomonaka yango te mais na mbalo tozomona ke azozwa ta ya peuple na ye azali wana akiti atali oyo esegi ya malamu asali baminda partout bozali komona bandeko na ngai tomeka vraiment na kopesa bango maboko coup de pouce oyo bafrançais balobaka topesa bango coup de pouce tozala biso nyonso liloba moko biso nyonso tosoutenir mokonzi ya mboka elongo na gouverneur na biso de la république Chantini Mbaka Govila elongo na gouvernement na ye nyonso vraiment totia bango na mabonde liba prière pour bango basala musala malamu.
bandeko na nga Congolais na Congolaises même o bazali libanda ya mboka boyebi ke bampona mezali koya kala te tozali wana kaka na ntina na kolobaloba te tozali wana na ntina na kosoutenir na ntina na baaction il faut emona na bandeko tozala wana na ntina na koyoka te tozala wana na ntina na kotala oyo ezali kosalama epuis tomeka kopesa bravo pona mokonzi ya mboka azali wana na ntina na kosala peuple na ye mabe te et puis notre gouverneur Jean-Tini Mbaka Ngobila, autorité morale na biso, azali wana na tina na konyoko la population te pourquoi? Akonyoko la biso pona nini? Akonyoko la bino pourquoi? Botala azali tango nyonso da bik na fe azali ko koma kuna fo basala boy azali ko pesa mitindo par-ci par-là. Ba o nyonso tozomona sikoyo. Tomonaka yango te. Mais siko lokola tozali komona yango tolobi nini tolobi bravo papa bravo président bravo gouverneur na ba prière na biso il faut totiaka bango na mabondeli tozala wana kaka te na tina na kotuka bango tozala wana nde na tina na ko féliciter et puis na tina na ko tia bango na ba prière po ba sala misala na bango na ndenge sengeli vraiment nazali na mingi ya koloba mais tozali kima mbango kaka sima ya tango nalobi vraiment nzambe apambola bino apambola président la de la république apambola notre gouverneur Jean-Tini Mbaka Ngobila papa ACP info yango ebotami mwana botami miliki mai nyonso mwana botami ACP info azali awa na mboka Allemagne biso tozali ba membre ya ACP ya mboka Allemagne donc tozali wana na tina na ACP, Alliance des vaillants. ACP, Alliance des battants. Alliance des vaillants. Alliance des battants. Nous girons les protéger. D'arrêt, nous belle ACP. Nous te promettons de servir avec toute loyauté dans la démocratie, en toute liberté et égalité. Bâtissons les Congos, gagnez le grand pari de l'émergence et celui du bien-être. C'est ça notre défi, tel une épée dans son fourreau. Protégeons la patrie, gardons bien à nous ces trésors, qui est notre Congo. Viva ACP, viva Alliance des Congolais progressistes. Viva ACP, viva liberté, égalité, démocratie, développement.